lama na liloba. Beaucoup de riches dans mon lit sont allés bien. Attends, je suis pauvre. C'est pas là qui pauvreté dans mon lit, il y a d'autres. Mais dans mon lit, je suis riche. Mais bande de Christ. Parce que pouvoir Rosanango, attends 1 million de magiciens bakokokayo. Attends 10 millions bando qui bangonyo se bakotika là-bas, bana. Pouvoir nyo chasser tikali pamba. Vous allez marcher sur le scorpion. Donc, scorpion et un autre thé. Nabo bazana mayele rula ba scorpion. So benda mboka bato. C'est mais pensa. Bo pambola ma non ah peso pambola mate. C'est vrai que vous avez la contribution. Botos radim. C'est vrai matarikibala vous êtes toujours top. Na botos radim. Na botos na offrande. Donc église iloba. Ce que tu as l'ambon ndende wala bena ko silence amte. C'est vrai que naba sali ils ont des problèmes. Heureusement pour vous, vous soutenir Bassani na bandako, vous soutenir Bassani na transport. Voilà ce qui a toujours été ma joie. Bolemba Bassani na binote, botu sa bango mitute, bosaka na bango elongo, pour le pouvoir divin, pouvoir céleste, vos oignons sur le pouvoir terrestre, mutamukila kolonga binote. Même pour pouvoir oignon sur Satan, azo sala ba mystère naye, mystère nyo sur diable, toujours faisant toujours qu'on y attama. Satan a pouvoir de la binote. Yikam pikona iloba. Komate natala nanu mikolo sol makamuna yo bonga. Wana na nyoso kola kaniko sala ikangami nyoso. Kochaka te eske awa nakozua. So che eske tout ya a repoussango so ya neo et combien même après à 5 ans. Ya walinga mutakozanga kondimate. Eske point d'interrogation longola. C'est toujours dans ma communion, même, c'est, ezalakate, babenga kate, tantine ezalakate, yebisa batra mukeliko, yanga mukoleko ya, bino boyoki zuwa. Mais quand c'est la paix en côté, boka lo yembo yemba mekobota misala dibala, ezabu konza likolo, tamusu mutakote libala zangi pelola, po makambo kono sala kone zangote. Yangona kisa lobaki, boke ba pe bino ba marié tamu so ba basi bandumba ba ko devancer bino na lola et comment la Bible était nous menatindi bat basara ke ndumba te nde message à tata pesi donc pour vous soyez déterminés pour na Hollanda iloboyo zala précéder pour na luka grâce na ilobo parce que grâce à yao et accompagne kabino tous les jours jour et nuit vous en avez longo amen bande ko na Kristo mayibo yebi na Bible oyo mingi ba yoka bino jalousie parce que bo yembi bo simbi Bible même pas na mike ba ko teme passer la tikali kawo même bino bandimbo terre même na va passer ba tuna ka yo za passer kuna za passer teme mondimi do bona pouvoir divin ya wana botondi sama na bolingo pour mon lato tata ipasuka te pour mutal se pasuki ou bien bâtir na réparation mais là-bas bâtir la réparation et ça sur la valeur pendant qu'on a ba fête. On est combien un peu déclassé. Za toujours elambo nzuluka kate bilamba moso nzuluka donc zaki na bolingo mais bolingo elongo diminuer elambo nzuluki et comme et perdre de valeur. Donc voilà bon quand aza Jésus quand aza konde mais pona kolo a trouvé que moi ndambo a bolingo na bitike bolingo nyosha mukili mobimba bia ya kolonioso non mandambo etonda kiao. Yona zakaso ki amoni bino malamu ap minimiser passion ya ye mais azo o ya yo achangwa na motema na ye yo pesa ndenge wana so moni passion moninga longola ko considérer o ya yo ni tiango sima so passion moninga tombola o simba ko na maboko salisa moninga na yo boki yango hein mingi bakanisa ko za pouvoir dans Nzambe il faut que fuka mabutu Nzambe tonde sangana nguya na maloba Nzambe ana besoin ya maloba monoko motote o baloba ka o bon bande to comme na tango prière mais aventure banda bokota ki ebele banzembo boyembe zaki na prière te banda ero kota kyawa o za déjà na visite tata o kote sana etumbelo tata o kota déjà na prière. Exacte période mususu bo batu baloba wana za biloba loba batu balobaka maloba kosenga na monoko
mais il y a besoin de bateau basenga kate. Nzambo asala ki likono na se ana besoin ya bateau sa valeur bateau sa liloba na ye. Il n'a pas besoin ya ba demandeur. Il a besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà, il a besoin de tous ces gens-là pour habiter Kat Nabango. Donc, comme ça nous avons dit, ndako tata aya kovanda eza molato Jésus alata butu moy Christ alati ezala elamba ya valeur on Nzambe pe akoya penza lelo avandi na katondo kia ya tali albin nako ka mutote. Vous comprenez bien? Tondi sama na kondima ezala kaya ngote tondi sama pena bolingo. À part bolingo et tondi sama pena boboto. Bolingo na boboto ça deux choses différentes. Musa koza na bolingo mais il est méchant. Mais tondi sama na bolingo zali sama pena boboto. Ndeba œuvre divine et ko accompagner yo. Jour et nuit présence à tata ko intervenir. Ndeko na bino na besoin te ka monda wa ba témoignage muta kufaki na mona ki prophète konda ye ko zongisa non même noko akufi kuna mona pe yo na lo sambo sambelaka amona yo pe ozongisie bino nyoso bozala ndengo wana ba mona bino nyoso le ba mona ka mutu moko boki yango hein ndeko na bino azolo mama be ezate pozo yango faut cérémonie quelconque faut tokota zamba rien amour na motema na kondima o ezali kondima il y a 100% kondima ya moindre te kondima eza ko résister na toute difficulté pour au lobby que difficulté wana nyos sa petit problème comme on a difficulté zoye la yote difficulté na libala obinga pe libala o comprendre na kote nkola zo sunganga te libalo bongisa comportement rien que moindre ko changer comportement na chantier na boboto libala pe ko bonga nango. Est-ce que vous comprenez? Et logo e bomaka mabala tetitesse mutu makasi na comportement bozo tosa responsabilité. Là où il y a l'obéissance, il y a l'amour. Obéissez à vos maris. Ne fils qu'obéissance soit evandisa yo kimya na libana yo. Ata mutakende ke mbonge mokili mais kola ko zongisa na tout droit na droiture. Ah me bande na Kristo. Zape na boboto na ndako zana kimia na ndako bandako na bino so zana kimia présence ya tata ko bandosala tout le temps boni senda témoigner ke ba mona ki ndeko na bino vandi na sa nzete na mesa ko surveiller tata atinda ka bakengela ka bino jour et nuit mais soki amoni ndako na ko so na kanda ba problème alongwaka ndako tikali yango moko vide. Na si mukolo bozwa basani nzambo pa pambola ndako baye ko réinstaller ba ange na bino ba vanda ba kengela ndako mais so bokolisi ko swana bango ba déménager ba kei ba tiki bino ndako vide botika la bino moko bino na bino donc ndako sana makambo makaka mésentente nzamba vanda kate même na iloba soso landa iloba ko yina même bato quartier te ata bango ba yini yo seka ata basalo mabe yo zongisa malamu nde présence ya ukat na yo ko batekoloka bato basali mabe yo pe zongisa mabe ça veut dire bango balati satan ju nzoto na komi ko lat bato basala mabe boko arrêter muto na satan latie muto za motema mabe do mutu nda monani mutu na kitoko na koshime babi motema mabe. Alors bino bozwaka bayebisa bino ke mitema mabete satan lataka bino te molimo na nzambe tous les jours elataka yo na boboto na kimia na bolingo na kondima boki yango hein joie bino bo manifester awa so bo continuer na joie na tina na ba famille joie wana ezala toujours manifeste même si ka teka na zandu joie wana ezala manifeste ko bateka anga bafinginga bino pe nga pe na kufinga basakana nga te wana komi na satan directement na bango satan na yo satan mutana molimo mutana nzambe na kata bino satan yono bongo na l'état oya a provoquer tala ndeko zali na ko beta yo pe lokolo za makaso bi yo zo sakana nga mbata so di mutana raison na kata bino satan
Ça veut dire nakata bino bato boswani motazana mulimo na nzambe azate. Bino Satan lati bino azu bino lokola costume na ye. Olongwa ko sala basé ya Satan. Mais sala basé ya olongwa ko sala costume ya Satan. Mais sala costume ya Amen bande kona Kristo. Ko sala mosana nzambe za ko sala nzambe te. Eza ko sala Jésus te. Jésus a dit Jésus basali onyo so bayaka batoni na nguya za elamba de so bokumisi elamba tata sirikaka yona ba passer muso bandima kalukumu wana batandele maputa mitomboli momoni ndeka kana sali ngana sala ka misala aza suna nzambe ta okomi na pouvoir de Satan parce que mitombola mikumisi. La louange et la gloire, là, c'est l'action des grâces. L'honneur et la puissance et la force soit en honneur. Et l'église, vous pouvez savoir que vous pouvez savoir que honneur l'église et ce qui appartenir à Jésus-Christ. Parce que quand vous avez le force à tata. Même na yo koluka lokumu te bakumisa yo te. Sepelaka pe batungisa yo. Potonkolo azo tinda mi pepe wana chaque mu pepe, chaque tourmentation ezana salaire nango. So résister pesi ya lokumu, chaque tourmentation, chaque problème amebe ba sala yo, ena li futi nango kola azo ko futa yo. Mususu alingi afuti yo directement. So alingi te abombi yango même anemo bimba zo bombela salaire na yo. Na bolamu nyonso zo sala ezana salaire. Salaire mususu tamu sa kupesa yote, akupesa wana bana na yo, na bana na yo. Amen bande ona Kristo. Donc un bienfait comme on a souvent dit, un bienfait n'est jamais perdu. Donc bolamu nyonso zo sala iloba. Vous aurez votre récompense. Pas si nous sommes faire tourmenter on a dit là-bas. Nkola à cause de salaire on nyoso li foute sengela ki na bango. Mais oyo passe au rendre yo salaire na bango nyoso baza 10 yo basalio mabe. Salaire na bango 10 ko yela yo. So baza 20 salaire na bango nyoso 20 ko yela yo. Sepela ka pe mo comme so batungisa yo. Poto mo na pe misère na yawo ko s'accomplir na katna. Amen bande kona Kristo. Koluka toujours quand osana lo bolamu na bolamu te non. Sozo mona bolamu na bolamu et ça piège. Tam suna Satan a sopela kaye moto nyo sana lo ba sopeli bozui parce que sopeli pe bolamu marqué ozo sana mabe momoni pe bolamu. Ko sepela kate oui, oza toujours na mabe oza toujours na koso na mekola zo pambola. Mituna déjà mais ma bena yo salme nkola zo pambola ka il faut ça toujours examen de conscience, c'est ça la véritable prière. Muta yebi ko sala examen de conscience. Bata mukili basirishi année ya nzoto année ya 365 jours ba sepeli ba meli masanga babini mais ils savent pas que à côté na ne musus. Mais pour vous otali est-ce que l'année passée makamuni na mabena salaki et je peux changer. Année on a ça la malam plus que l'année passée. Méditation, c'est ça la véritable prière. Celui qui fait toujours une méditation pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait comme erreur. Yo moko zo énumérer berero salaki o tien on a mesa o lukipe est-ce que malam ozaki so ozana moins à malam milela changer année on matisa malam kitisa mabe parce que mabe pe ozanga te. Mais votre frère, il ne peut pas manquer on est toujours humain. Parce que c'est risquant, l'homme a créé un problème, comme n'importe quoi, Internet. Un jour, quand on a Internet, parce qu'il y a Internet. Or, que va charger n'importe quoi. Il y a un symbole quel que soient les problèmes, vous êtes dans la bonne voie. Quelles que soient les difficultés, aux années de Sambaso, Kolanda Batute, Landan Zambena yo, Mukola Suka Umona Mboka na ya. Le véritable point de mire, le véritable salaire, il y a le Samunde aux Sambla Lelo, Mukolo Kufa.
Zoto ne lala balela. Mais c'est mieux qu'un jour. Balongo la même kolela la banzoto na bino ko lali. Bon bato bangomolela. Il pleut pourquoi? C'est à tel point que culture y a africain, surtout congolaise. So que Europe au jamais au kuta. Ici ba mdele balali sa cercueil. Bon ba mama bazana mishwara pemba alo ba yo yo OK ye. Oti kuna ba namona te batandi. Bon ba komolela na français. Vous êtes parti moi je suis resté seul jamais. Vous nous avez quittés, vous nous avez abandonnés, vous êtes partis, mais en noir. Ok, tu as kanaki boite, boyo kanaki ndegenin, boyo kanaki so ya kufi ope okufa. Kuliwani osaba congolais bandoki bale. Yan do liwa normal les akasu na Congote. Yango mona na matanga nyoso bata makasi babimi. Wana basiba melimwa double doigt. Awa, tu boyi ba conseiller. Si oyo boyi conseiller, oyebi ke conseiller de mutabongisa mutu. Ba boyi ba conseiller balingi na bo milinga na zododo. Amen. Boso mona na matanga ba mndele. Ata na Chine. Uko sala sanza omoni singa ba cheka katafari. Katafari obomoni ba komochia matanga. Katafari ya oyizana ba fenêtre rukuna ndako. Nde ba moni ke mutu wana kelol. Akeli felo. On a fait balélier na honneur. Quel honneur? Balela kamutu na honneur te bayaka kaka. Ah, akufi misha kubimba. Ah, akufi asia kondi. E bungo sia kondi ata ya akufa ya munene. Esa kotika na serke munene. Ah, akufi monoko akufungwana. Bonga takangi monoko. Mingi bayaga ka bauta tokenda kutala pauvre kinganda metika ndega zake wanatala azari ula mtu moko alali pongi mela musa yetu do bauta la nana kena serikeya lali pongi nana keli buma kuvimba obachola azanga kindogo teli buma kuvimba tala e bongo yo yebi mukola ukeni yo kalipia muninga nana se yebi oyaye ameli bota doba yaka kotala position mutakei nango ndenge bachaki na sanduku bilamba moko ya kala bota balati bilamba sika akena ngolola ba africain te bakokondela wate fo ba meme na mboka mekeli dépense inutile so ba meme na mboka ndenge kuna amoni lola surtout bato baza bakotoyo na kote ya aéroport babi bato baza bakotoyo bavandi koto po mukula ukufa ba meme na mboka po boza pembe na mboka Congo Central bata Congo Central na Bandundu Equateur mingite na Kasai lokola mbongo ezali me mingi pendate awa baza position soki yiye kaka me bakenda bazongi mutuke baluki bakufi encore bazo contre kokende bona mateya wana te kesa akeye c'est Sicily wemende ezaka na Chine na cimetière moko ezate to tamboli mboka ata place mo ba cimetière te ngelo bani bino moko botona siko batwana esprit na bango eza nini yakindoki bien ya bonzambe amen. Tokene Europe tomoni cimetière bacha ba croix. Mais tokei Amérique tomoni ba cimetière na croix moko ezaka mais bino croix. Kuna na Amérique ata cimetière mo bacha croix te. Ba toshimo moke valeur nzambe. Apa na Europe na Afrique ba croix. Mais Chine na cimetière ata moko te. Bacha bato wana batumbi kande oke wana batumbi. Mabe Bamona lifelo. Bina okodo cimetière aba kundaka wapi? Mitende Musiba che côté abato riche, musiba bache côté pauvre. Kolela pe comme na concurrence. Musuka tafari ya madofolo lola boye. Bamusuba ba bazangi. Boto kala bisata ya bongo. Taka bato bakolenga babi. Matanga na bo babola bakelela wana bango chona
alors monsieur ba comment ko moni matanga na biso ba katafari yo ti poto na poto ba chabi bembe na biloko te ata o ba tia ba fenêtre ba chabi bembe te ezana été ba tie po bazala ba tante ba yota moto mais comme na Congo ba pesi yango kombo katafari et bongo pharmacie pharmacie ba tie kombo nini Jafar katafari kuna babenga ngo tante chapiteau awa bamama bokota kana eloko pona kolela bibembe bokota mingi bosi bokoti bino nyonso bozali awa bomona nini bomona ba ange donc nana yaka na biloko ti bokoti wana na mutalali wana donc Satan yaka bando pambo na bino bando chabino maboko na mutu yango mona ba musiba oti matanga na oti matanga na uzo ka vertige mais okendeki na oti matanga mais ça ne va pas na oka mutu passe mais okendeki Satan yeko pambo na bino parce que makambo yo sana na Congo isa Satan ngona ba jeune ba komi sans pitié même mutu ba ko papa mbeli machete ya bilange comme machete okata mutu ya batna maboko eza normalité bana iloba un jour soki iloba ekoti na kata bino kolele kozala sute mutakei bazongisika matoni mutakei geste de frère asalaki ata papa ata oyokaki akufaki j'espère que ngaza na courage kolele ngezala te kuwela nde bowela kolela botindika ata liwa ezalaki nango mosika ata moto akana kozonga nde botie kolela Satan memi bochanger système bandimi ya liloba 5 jours na matanga elongwa parce que na Europe mobimba matanga ezalaka te plus forte raison même Chine matanga ezalaka na Europe batie na morgue jour d'enterrement 3, 4, 5 personnes bakee na mutuka batie na mutuka bakee na cimetière bongo bino bato bakende combien mboka mumba bakai bakundie bato bayaki kolela ebele ekosala nini baye kubunda musiko finga musiko sambusa nayo musiko tonga nayo yo mutokei alors pasa pona muna ke place wana pe kwanga ya passer za wana lobi alléluia omunende kona biso alali bongo yo mukolokolani c'est dommage makambo so esalemaka na RDC za makambo euta na Satan penza na maboko na poche ya Satan c'est kolela un jour ezala te matanga sangala jour kombo wana ezala supprimer malgré comment ressources ya mbongo sur ce problème bacha contribution so mutakai ba pesi contribution bato basi ba contribuer na matanga $1000 1000 est-ce que combien ebele ata 5000 $5,000 matanga koto mutabimi $5,000 matanga ekomisi fête monene po bato batiaka contribution il fallait même pas mwana iloba zala na kondima mokolo kei so bato bayeba leli bakokangela na nzela bazokangela na nzela de jour pour payer sa valeur il y a un serviteur de Dieu moko kaka honorer l'église na église matanga nyose bandi baba na église loba na kuna kendeki bazokufa mais l'église nyose liwa epeso sala na iloba peto ikolongola liwate ezali automatiquement eza créature ya yawe na yo moto na liwa na esengo na pasi mais bande na Kristo. Il n'y a qu'un seul serviteur de Dieu appelé si honneur l'église là-bas. Mustali moko à peine Belgique perte na mustali moko na Belgique. Asaki mbuta moto il était motei akoma yi musakoli. Bien sûr que passe à cancer kanga ke ba asaki des interventions parce que bakata michopo. So ça malade, il y a pas si au colon kondima bakata te. Kondima ba merce ba proposer bakata michopo te. Parce que bakati est tombé tidiwa. Est-ce que vous comprenez? Ti abundi nango période monsieur akufa ki me batie na téléphone ti ayeko zonga esali même na 6 encore marqué le bakata michopo 1 mètre et demi déjà place bakata la ki bakata ki mabe
mais ma famille va kanisa qui m'a kambebele à ma belle. Mais yé muka comme mukanda boko tungi église nangate. Église nanga e batelinga koleka. Église nanga bo pesango honneur. Mais à honneur ce salemaka. So liwa yé. Mais mandeo. Ata awa. Bani balade sa moi 25 enfants. Bo batela kabane. Ozomo na moto sana nzota mwana te. Ocheka na chaka photo ya prophète likola ya mutu wa mwana. Mais non. Oui, condimation ezali ça va mais mwana zo ba soin. Kotika mwana la ba moto te pour makila bane ko shila pamba. Ataba mikolo au moins 12 va se mona o ba bakani. On doit se préparer pour cela. Même lui, ane onde bakani ko lali ça y est. Na se va passer mo ka Brazzaville ba 4 pour ba ko témoigner ba passer ba 4 sai kuna baluka basala cohésion basala bomoko pour ba éliminer ndeko na bino sont là. Donc ceux qui nous ont battu en 2018 ndeko na bino ko si sangote. Amen. Mais yé pèse ali pe madame bino peut-être bino se botika li bokuni ndeko. Papa mongo alinga te bana nyonso basila bongo yaken. Non. Parents nyonso alingaka bana bakunda ye. Lokola balinga kotindeka ndeko na bino bapasa baoluka. Bazola sala recherche comment on peut descendre votre frère. Mengana ko ina bango te na ko luka bango te. Bamoko na nzambe na bango kola limbisa bango. Amen bandeko na Kristo. Ilo babozana ngo kozongisa mabe na mabe eh. Nzongisa ka malamu pambola ka bat o bayini bazoluka ba problème. Ndende ko na sengela ba ninga nyos o bazana confusion parce que ba moni ba campagne nyos aneo isimbité ba venez nombreux venez semer et simbi bienté on dirait moi ko kauka ba binde ko na bino de azobota bandimi na bango nyos. Mais bino tango yaka parce que bozo se retrouver. Parce que tambolo tala ba témoignage akenda na yemo ko ba komisi musalime pasika. Mais comment na ilo ba solution monani nani akokosa bandeko ke bazonga simu ata boyeli be bango mbongo ke tikali loba $1,000 akolanda. Amen. Mais ngana yebisi même ndeko bazobenga kuna na téléphone ba pesinga yo nde papa na kingan musicien lokola yi sana besoin ba musicien nyos ba na loba ba kende pa na ya somela ba mituka apesa bombongo. Ndayebisi tinda ya wa enveloppe na ye yango $25,000. So ka ye ka témoigner to pesi mbongo. Yango ndeko na bina tinda ke oh yo zapezo kende lizwa no mbongo wana lia. Me ya lobino mbongo ndenge wana na okendo lia ngote. To ebita juili yango ndenge nini. Voilà mon demi azaki sage mais ngana tindie kende c'était hier. Tide lo ba okanga mana kende. So kende so kete akokufa. Pona babangisa epotika liloba mais bayebite pasini malade na zaki na ngona liloba o ileka kiki na famille ba décourager mais yena liloba nde ba komo mona ndeka zali mais marike nkola kotanga kombo na ite mais bande na Kristo sekuna ba proposer ba pesa wata mo enveloppe pour témoigner zo mbongo lia zo mbongo lia mais yebisa bango témoignage bino na sina zimbongo bozana mbongo ebele yango na zipo bozo exposer ngo bozo kabila batunios bozo effort mais awa ba proposer ta mundimi moko te ke yaka témoigner bongo da futombongo ata $10 rien motamtalo témoigner pona bolamu mona yiloba pona ndenge kola sena ba mama pona ndenge kola sena ba frère o ba témoignage ko tozwa kaka mwandam bozo ko bazwi ba témoignage nyos ya matadike bal mais journée ko koma ti 19 to 6 na noté ba témoignage awa bo mone zamuke butu moyi ba témoignage ezali to exalté alors anewo botonda na kondima koleka ne 2017 tokani hein ce kondima zake na setombola ngo atanzala komona ngo atako zanga bilamba kotala yango atako zanga mbongo mona ngo pamba ata misala zo tambula te jour viendra un jour ko tambola ata za sommaire senge pana kora peso mayele nino ko sala po e peso moi possibilité tokani hein ici tout simplement lingana bozo ba créativité beaucoup créer mais comment les blancs ont fabriqué des tels trucs micro
usine ya micro ezalaka te me oyo abandaki yango alotaki nini minde oyo kala ezalaka te me bazobimisa bachinois baminde oyo ya baronron ezalaki te oyo baminde arondo wana oyo nyonso oyo me ezalaki te me makanisi yango euti wapi eske na banoir bakozala eloko un jour basala ampule eleki oyo te bakozala na makanisi un jour basala eloko eleki bote moto alobi awa eketi kuna na prince. On serait toujours là, qu'on l'a qu'à foufou ya pamba. Mundele salé, se dit moi ndambo biloko ya lewana et botelier makamuna mutu est fabriqué. Amen, bande on Christo. Vous devez un jour apporter beaucoup de merveilles, créativité, invention. Vous êtes capable, bah Congolais bazakabatement on a capacité moko impossible. Faites le nécessaire. Botombo na manakondima, botondi samana bolingo pote ya wasala binonio.